reached our destination. We hope you enjoyed the flight. Hé, les gars, je vous donne l'ordre et vous allez l'exécuter. Mon Congo, ma terre, un pays si riche, mais où la pauvreté règne. Pourquoi tout ce potentiel est-il gaspillé? Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas rêver d'un avenir meilleur? Congo, je ne t'abandonnerai pas. Je trouverai un moyen de t'élever. Je le promets. Réalité Nabisso, chaîne à bas congolais. La première œuvre de science-fiction cinématographique congolaise. La sortie officielle de ce film est prévue le 30 mars 2025 à 21h, heure de Paris. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne pas rater ce que nous préparons pour la République démocratique du Congo dans l'avenir. Beauté, bandeko nanga nyonso ba Congolais et puis la grande famille réalité na biso. Yaonde makambo. Kombo nangai Sandrine. Nayebi que ose la film ebanda. Mais nazo rappelé yo, soko za abonné te okomanke babiloko ebele parce que awa makambo ezebele oyo tokoluba, tokoyoka, tokovivre. Alors, aborde-toi. Allez filmer banda. Sandrine, filme ebanda nanu te. Biso pe ana mandaka tozapela ba réalité na biso pe tokoloba. Ya bandeko bo sabone po biso pe tokoloba akuleza la raté.
RDC Eloka Makasi Congolais akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela Congolais abanda kolela banda na bongo ya ba Belge ateki elikia mokolo moko pe ya sekae lokola bandeko mosusu na Afrique Congolais akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela réalité na biso tolobela yango. Allô? Oui, allô? Wana ni Bijou? Oui, Atete, Zalingaï Bijou. Ah, boni kuna kini boza bien? Oui, Atete, tout ça très bien. Maman va bien, en tout cas tout le monde va bien. Boni kuna pena poto, bana baza bien? Oui, Bijou, toi très bien en tout cas. À part Kabiso Monica, ba hiver ana fatigue. Ngai pena otu musala na zonga ki ya na zoko se déposer muke na canapé na mon po bengai. Mais na comprendre tena mon numéro na weza ezo ma masqué. Comme le numéro sika? Tete, ezaka numéro nanga. Je crois que ça pour ba réseau. Biso a tellement bakati so ba réseau belé na ebité peut-être yango ebi masqué kuna mais ezaka numéro nanga kana za nangwana. OK, d'accord. Alors, boni ba nouvelle, bing pour ba nouvelle ni. Tete, na bingo pona pesura bonne nouvelle. Amo? Quelle bonne nouvelle Bijou. Et ya tete tika ya nanga ya mutema. Visa nanga bimi. Oh, Bijou. Quelle bonne nouvelle. Visez Bimi. Ah, quand on a vu déjà pour nous rester mon toit, on a mis au bunda bunda, on a peine un bon nom te. Na luka na pesa nyongo mon est-ce que la kiwana. Tete, kasi on a bengli ote. Pour nenge reste ce que la kiwana. Oui, Bijou na boy kasi na zolo bat. Na ebi ki tout ce que na 2000 là, il faut na luka na kaisa. La tin la yango encore visez Bimi, ça tombe bien donc il faut na luka na kansa. Et puis pesa on a deux et ici aux yeux déjà bien à 20 ans, faut on peut ça 2000 là yo tsikala kiwana ya tete you wanna explique yo donc ninge visé bien bon aibi singa boy biso na Kinshasa so visé bimi en tout cas une ambassade basakara sous témoin ba cha qu'on fait 3 fois 4 fois 5 même mais tellement na zamu témoin mala monaye alors bi orina baksa na pesa 2000 donc na pesa sous 2000 ko donc il a 4000 donc au lieu de 2000 na pesa 4000 Bijou robo misanga lekinanga. Déjà ça qui 2000. Ngana bi kiza 2000 azo bunda awa. Déjà na dépassé ba mbongo ebele na voyage no Bijou. Bana to banda yango. Combien ça fait combien l'année awa. Ba melinga ba mbongo ba ekenda oboso nyango. Tete bossa mamuleka ko weza mbakala. Weza mbasika tete. En plus 4000 c'est rien. Ça moi gravité. OK quand soit la mire tete. Hein? OK quand soit la mire. Bijou. Oza terme wa batema on a piko. Comment on le porter ko so la mire en toi qui nous a makambo hein. Tete, OK à la banque au quotidien sur la mire mire boy au quotidien la banque bisa on va payer 4000 c'est tout. Hein, au jour 4000 et puis pour tinlingai. Ya tete. En plus on a 4000 on va pour l'ambassade mais comment santé ba mon argent de poche. Ba déplacement offrant qui ça na salama ba kusa mike asuka awa donc faut ça sous moi 500 Nicolo donc en tout faut que tu na 4500. Bijou. Oui, tete. Yango elongi sur 4000 et commis 4500. Donc tout na 2000 et commis 4000 c'est au 4500. Tete. Écoute na za bien abona nga kuna exagérer na puis sur monta open ça donc minimum so sans quoi et ça passer tete. Tete souvent na lwana moko na baik sasa na baye mulunge na baye mboko na baye tada na kin ah babi kana sa de parisien hein ozomona ngana babi kana sa de parisien ya tete occasion yango tinera mbongo wana. Bijou na oki. Tilanga tana réfléchir. Tete, et elle comme réfléchir tant. Visa c'est lui déjà. Ce qu'on réfléchir sur le camning, you kina bako sur le kana mieux aux humains tinga lobby. Bo siko mutango lobby siko mbongo fosa onka. Tete. Elle comme ça souhaite donc sur les elle ka tinga ata siko tinga ata siko. Opita lobby national pesier. Bijou. Otu na go benga na go pesa. Toi tu crois qu'ils arrêtent na poche na meza na donc ils arrêtent na poche na mbongo ngwa. Il faut na luka na zota ko réfléchir na kina na kanisa na tinila yo. Tete. En tout cas le bisa tout par ça par tout le monde. Sous pesi on lobité ngana raté voyage haute. Hein? Alors, Bijou. Ozo ça que awala mbongo lobby mais to so mbonga billet. Ah
écoute na bosse na TT et en plus ça bifona zo Air France faza direct bien on des écoute fona tuna mais je crois qu'ils ont ba 1050 encore au moins c'est quoi bijoux donc et comme c'est lui comme ba billet 2000 plus 4 1500 donc on a mis tout fona débourser 6500 et TT mais ça problème te ku faramba mo ne balba ku TT ku faramba la moko bijoux oui TT tala na gida mutu passer no bengo lubna tongo d'accord et TT en tout cas ça la par tout le moyen le pena tongo na zamo donc 6500 bijoux na biso no bengo lubi na bi RT mais mutu sanga da passe tigla ngai tana réfléchir et TT na ok ya mais en tout cas le pena la lati ça la par tout le moyen na zamo pour foutre l'amour à tout s'il te plaît ya 6500 to kani ya bijoux no bengo lubi tiga makele pamana ya kusilikate nazaka leki na yo ya TT nanga en tout cas Congolais akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela Congolais abanda kolela banda na bomumbu ya babelge atiaki eliki ya mokolo moko mpe ya seka ye lokola bandeko mosusu na afrike akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela. Pichou, mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Pourquoi tu tires comme ça? À l'école on t'a tapé? Dis-moi. Oui, maman, il y a un problème. À l'école, on se moque de moi. Pourquoi on se dit moque que de je toi? ne m'habille pas bien. J'ai toujours des baskets trouées. Mais cet après-midi, la directrice m'avait convoqué dans son bureau. Ah bon? Elle a voulu savoir pourquoi je m'habille très mal et savoir si tu travaillais ou pas. Hinga inzambi nanga ititi, hinga inzambi nanga inzambi. Alors dis-moi mon chéri s'il te plaît, ne me cache rien. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu lui avais répondu? Elle a voulu savoir si tu travaillais ou pas. Ah bon? Je lui ai dit que tu travailles, mais tu envoies toujours ton argent au Congo. C'est ce que j'ai dit, maman. Maman, pourquoi tu pleures? Lola, on prévu que na tout sur la lucina yo, na kute na mastamu boye utimitili, na meke mpiko sweli kamuna yo. Yango na a poto sulula. Non ko Jérôme. Na lobaki na yo que ngai problème ezate comme ça tombe aussi bien, yo lo pena na bimite, na ndako, donc tous atala biso tous sur la masolonioso. Et puis ça fait longtemps que je donc ça tombe bien. Oui, ça tombe bien quand on le Lola. Donc vraiment na qui pour tous appeler na biso tous sur là. OK. Depuis aussi grande sœur Ibsenga ba situation na yo nengozo lukanzela poto en tout cas même grande sœur sere malamutia. Mais que ba Lola parce que iba ki maman na la bien attention. Hein? Oui, noko na yebi na ngai nyoso wana. Mais hello là, o yebi mais isa malamutia donc Nicolicha lukinga pesinga rapport na que okumikura la quand je suis à poto ba ndota poto ba kabuka poto mais il faut OK ba ozona mwana OK hein noko na boite mais la penza avoid yo sina bai na Kinshasa na bai Kinshasa na sina bai kidisha kudo logo te kalmela ni korud isaganzi la prière na mingi pasteur Jean-Paul de la foi na ba passer mtu bazone la uswana ba conseil ya muri se kalmena na mu musta pena zui seringa bien. Oui, tala, yo zali nièce nan lai Lola. Moni vi bagena non bahuti. Moni nano na Jérôme. Na bana lu konzelo poto depuis kala. Ou tu même master de poto de wana master na aller. À l'époque tu vite ndira avec toujours konzelo poto d'abord ensemble mais bon. Dans basale ki baba kina ba on les simila moti. Mais attends, na tek na trop ko na bakina na balate mais lubi kina na zala mosna bana don na shotim na bibo marigi apina kin mu na monti mais nan lota mosina boto na mai parce que HP kendi oui no na boiti why is you na use mobile mais na mwasi trala na zaping na moko mama buta na moko mama webika vina biso antugata na mona pesa mama kutela na ba kutela na wizi ba free na yona la pede idira jangai ah lula ide na jopoint asa mama buti yo eza histoire à vie papa buta yo bo histoire na histoire tenia
atika na aisha mwana moke ozaki na bébé nga na histoire wana bon sera zaka makasi mais ibaki papote zena moba moye hein azena mama iba zaki da muniri akina moba moye yo watila sera époque moba moye mo bien mais toi là mboko opini comment et on sera se retrouver marché mais cela n'est pas dire que mibuma alisio akolisio abundaka na zawana kasi yaona wana boititi yaona zurobat maybe personnellement pena zo penser pena yango aza mama nangla zo ko tsana pasi et puis ta épouse noko na famille biso doa so likamo koi et ça peut faciliter lula uza mwana alors pour les kama poto na boité hein izani posa na isa decision na yo mais elega mutute ibadi sa mama na yo déjà apesanga pona yo nenge kuma usala memba bando tout mususo lalika bo kuma ro ba mona butu poto non c'est pas bon ma fille hein ozano jeune fille so kezali ke yanzela nzambi mwana la mikilo kuma kaka d'accord alors quand c'est dans plus ouais non le rôle va souci moningai na chara souci mata si pone de la niki mais si manonta de bon nous va aja bo pe na mikilo pe na petit souci mais la imite bon ezano aboko nzambe alors wana no un deuxièmement quand on a souci na wana bik na mono kuronte mais depuis que sera ibsenga na te ko bilanzo tunanga ndoko merci beaucoup en tout cas na mudu mekoringa na mini lozo ndini mi uza mwana night uza mwana sena la mama na damu aza grand sena hali busu lo comprendre adepana mapeto ya munyi même jusque là na mbizaka seo na ngona donc uza mwana ngai pasine la oui noko na ebi na ngai des fois emoko na mona na lape otume lula atumoni neti bibanga no na d'accord noko na oki alors noko bitela masulona ezo ndini bon lula lai master na komuni ale tukure ana na lemba fois bale ba ministre de autorité ba bale mais académique ça fait longtemps OK donc aye tukuteniga par exemple quand na bitega ma tout na changer ka bo tout na changer alors aye na expliquer dossier na yo bo ya robini bon abina hay oui il est prêt pour son abisoun mais il faut tout tenir OK alors ngana hapwet no kutukutara mkolingia OK comme ça ngana osalabu ngana obenga azani no na OK na bengi na zu andevu na ebisenga fona na lemba tukeni na flats to find it with masolongo OK mais en tout cas vraiment c'est un ami à moi donc il faut poser ta da batami ki beringa ba ko za poser la tsuma bia isa ma de ko mo be fia isa ma bia okingai no na ibina mai ko ba matukuto libinga puna na za swag libiga tribet you kuna prometi OK merci beaucoup na mo ki na parler bon ibam ko pour me terminer là transport haya noko na opisa yo ban mati merci beaucoup ma fille na futaka moto Godé, boni kuna boza malango. Maman biou déjà hôpital ou pas? Père, en tout cas, bolimbi si naza obligé nazonga la pano parce que oza papa na la. Donc laisser le moto au asuna la mingze hayo. Moto da ko demi ngze petit Jean mais Jean paye à boxer ngai. Donc ma situation très compliquée. Godé. Oui père naza ka yo. Limbi sana na carte no maloba. Yebaki nga naza déjà mokolo. J'ai l'âge avancé, hein? Nazali sous mon tuté à kunuka ba nouvelle ma bé tant na fanda na bobineriga so voter. Alors, tant mo yezo ba situation compliquée. Ni ni chez Zoleka, hein? Za na mai bref pour naza na mutima bokita. Père, alors on est sur fois passé que madame Langla boutiona bi mais l'hôpital déjà. Donc na mega ko defa defa par-ci par là ba master ba miko sunangai na on a des fois des faki azazina parler. Mais ko diane mo buru tala kala bakuko na yo ba mapasa wana ba zaba na mitié ba miliki na bango ojina mikoro mbape na osala te pe za pasi donc on a zoom pena vraiment perso ko aider des élèves dire mais bi ki ozana mbonte mais père bukara gali yo père na na bi ko ya père moni biso za habana moni to habana ba père tika bana eti père vraiment souvent na ido moburu so bere na zongi parce que na comme na suka papa Godé. Oui père nazoka. On yebi tango oloba na lai deux fois na oka mutema na lai passe makasi. Père. Pour aller au passe. Oui, effectivement passe. Parce que ozali le nez de ma famille. Oza mwana na lai boson na bota. Alors nazareki na elikia que ceux qui le longa na zate comme c'est toi qui es le nez
ya mobali ozwa responsabilité na ngai na nsima soma naza te et aussi que tu sais nazali mpe mwana liboso na libotana na mobimba donc du coup naza mpe chef ya famille na biso mobimba donc à mon absence c'est toi qui vas me remplacer automatiquement. Oui, père wana ebi na ngai de toute façon tout le monde ebi au moins tinga ba utu ba la ya Godé. Oui, effectivement Godé bazobongo ya Godé mais ya Godé qui n'a rien balinga bazobongo ya Godé ozala pena quelque chose ya ko loba et puis on peut couper sa bango yeba que nana chrétien bible ezolo ba été motamo bola hein pauvre maloba na yeba ko amonter. Alors quand tu n'as rien même si tu es intelligent yeba que mutoto sa ote alors comment on a eu ça là na motema pais. Ah père mais à plan Nzambe bon na sani père na ngai ngai na luka na lai mais bon non forcément péter. Oui effectivement Godé ils appellent en Nzambe mais ba que yope au combien konduka au tangi ba classe na yo on nous a nos amba diplôme peut-être au milieu balaté aux amaele mais au mitika trop na loyenge ma camarade masanga tano okuma okuma mukolo mokolo la suki tu o le gananga na ki mukolo. Ah père na lai moni ko milana mila père na lai za ba souci e moko ko okena mabaro milima moko popa ba yani kolile kana yango. Mais effectivement Godé ya on ezo bomande yo siko lelo o ina famille mutu azali plus respecté et considéré izali kina gens wazana azana na Bruxelles. Alors est-ce que kokeni poto nezaki ngai non yeboko ngai na mi kusone na sunga bido nonso mais ye na maide na ye asali tia comme na mokana ezaki se on andai lelo ya kuma presque à leur place na liwa foutchanan. Ah père mais abe foot na la te père nga soki lebe na zapo papa na bageza foot ablu ba parents parce que moi na barba tel père tel fils. Ah non Godé ozo se tromper tel père tel fils mais o manaza est-ce que ozo soki pesa ningona mais fallait poser o manazali ngana za mapahuna ngo hibi na za mapahuna lai kitu fandeza kitinga na somba bon to ba que Godé banana na zabu nini ya malheureusement subira enda pour. Ah père nanga père za kinya ozo kate ha Godé elmo sikza lai père non c'était à soba Godé na ozo na 120 ans na tout na 300 ans hein na za na bomoi ah kutu yomoko na zo latsayo yomoko na zo lisayo yona suye ko sinanga sumbuko. Ah père na lai okomisa ko jijenga yi Godé na zo jiju te za mwana na lai il faut appeler conseil. Bon c'est pas grave na yuki olobi na lai le plus important moi c'est nous ça bibida ndapu on entend on a zala ngona ko dépanner comme ça et occuper pas ko na ngai. Ah père en tout cas merci beaucoup papa ngai parce que ça pour ngai ka papa hein moni père atika moi na été Godé tika ngaba discours wana yebi mais na ajo yote non ça ba ko no ba cadeau comme il le fait toujours je le fais avec tout mon cœur parce que baza ba petits enfants dans là donc je le fais mais pas toi. Ah père la peine ça la moana ah père na na moana yo utika na te père. Bon Godé merci beaucoup nous autres mon l'a été comme ça na binga nièce na yo moi puis ça na kishina pesa yo on occupe ba ko na là tu okani. Ah tu vas père merci beaucoup tu vas papa kola pambolo mingi merci. T'as tellement obéi à Deboa aya azana sima kuna aya aba. Père Antoine merci beaucoup mais les kamsou ya soa dans loba ce qui jabengio vraiment me kana ko soa là na salani ya petit na wa ko box na ma viennete quand même. Fifi. Oui mama en. Baling na loba boy. Babiloko yo mobile no azali kono basiko yo. Mais pesa lu pasité ou encore osiliklae ou osilikana minicho. Non. Mama en asidiki na light mais ça passe motema. Hein? So na kaisi nyoso na vivana libala o mama marraine. Ah, izaka Nzambe. Fifi. Tigana no mama marraine aloba, hein? Nazo compagnie pas scénario, mais maman c'est les gars quand on a nazo imsa histoire ne mot. Ni no batession nazo bat. Hein? Kalbi toi tiga mama marraine aloba. Mama marraine limiseras. Loba no mama marraine. Nazale koloba boy Fifi. Makamo mbai nazali koloba, est tellement important. To kaimo si otungai nazali ko kamba ba couple ibele en Belgique yebi. Alors makambo msuzo olo tozali ko kutana na mo des fois deuxième ba pena ba origine ba problème en wote. Mais oyo ka Jean ko yebisa makambo oyo
Cela me permet personnellement de comprendre que na biso ba Congolais eza na ba prévu mosusu ba coutume na bango eza penza malamu te surtout na biso na génération oyo toza lelo yango esenga biso ba oyo toza la génération lelo babilo mosusu ezaka te fo tozango kaka non. C'est vrai que tozali toujours kogarder ba coutume na biso po eza vraiment très importante ko boya mote mais bilo mosusu nde vraiment il faut to boya yango leti na karo penza eza penza malamu te oza na sensité lelo oyo mwana oyo moroboti tanke parent occupé te nokonde aza charge na ye kala na zoko bango te metamo ja expliquer yango na comprendre alors na sino za tinya tika ja aroba oyo eza na motema na ye dokani fifi. Oui mama ena yoki na ngai. Mama merci beaucoup en tout cas. Ngai pe na pesi bino merci mingi mandenge bo pesa ngai place na libota na bino bozo considérenga bozo respectenga. Je crois que na ba prière do sala na ba conseil ya onde lelo iboti muma. Alors papa Jean nazo pito suma loba yo continue histoire na biso. Na mama félicite de plaît za kimia parce que ils allaient mon tout ya pepe mo souper oyo kango lo tika ndoko bi message la bien témoignage. Papa Jean loba na biso ndenge ozali ko batu zaner. Maman Hélène, d'abord merci na parole et aussi merci na moi na wati malgré ba moment difficile au to letisa elle m'a toujours supporté ti tozalelo oyo et puis to buti ba na biso. Alors tout a commencé tant moment na ki poto mais d'abord na lina rappeler maman marraine peut-être le ba mo bien té biso to botama 5 na famille 2 garçons et 3 filles. Donc notre aîné donc enfin là où tu voyais tout à l'heure qui Godé hein il y a Zamona Liboso 2 sœurs na Kati après ngali 4e et après moi na suka paza moisi. Alors les 3 sœurs ba boti den baina bawo. Alors sobo pa na biso mona ki bana wana bodo bana ba sœur na lana basala pa na biso. Donc ba sœur nga bazon bali moko baza ba irresponsable maintenant si on fallait biso dans ma charge. D'abord comme nous à l'époque moi j'étais encore étudiant donc c'est l'autre le papa qui prenait en charge banane dans ba kokonaï. Donc et c'est là qui facilité pour nabiso tout va. Donc heureusement papa za na ba mo ba moyen naïe avec ola et charge na ba nièce naïe ba na bandi opérer azo pena biso ngom qui charge mais plus ba noko c'est et qui était presque na un mois sur nous. Dès que papa paye pas un système on a azar kobelo motif toujours dans le bakino il voulait pas les problèmes de la famille il ont toujours pas de la qui souni mais pas des gens oncle nabiso. Alors c'était ça notre vie. Alors maintenant on a poto on a comme en France et après on a comme en Belgique on a la fifi mais tant qu'on a bali fifi famille c'est pelaté bande on a basi pelaté na grand frère nana il a fallu que na bengi sa d'abord vana do banies nangla do bana basi on a il a fallu d'abord na bengi sa on a poto avant on a ça la tête na vu nangla donc condition ça été avant on a bala il faut d'abord na bengi sa bana na nyoso ya poto après on a bali ma boti donc guerre bana patia on mais au début je croyais donc papa ben là il non y a pas de souci ça la cabo parce que au risque ozoa ba mai di shofa famille bona ya ba coutume en tout cas na sunga grand frère wana combien na ça été pour naï ba bus comme je disais faut passer ba bus ba commerce na pisa mona kisa ba sera na lana dina salati otina ba biloko ba container bilamba ba do otinda boy un mois ba ko ikani wana. Alors tant de la décision ah bah non c'est fini. Voilà un peu l'histoire donc c'est d'abord mais en gros il y a one donc il y a vraiment esclave il y a le bout et puis je l'ai été pendant un moment. Donc moi aussi des fois j'ai prévu mes enfants bah voyager à la terre bah la guette bon des maman ça bien et c'est elle qui prenait charge de nos enfants. Alors j'ai demandé vraiment mes excuses dans moi sinon là mais il est open à vie à ma longue bandi et voilà un peu l'histoire dans la vie maman en tout cas on a l'obité fifi Limbisa et tout dans la ville de Sika comme on a déjà commencé je prenais sur mes enfants. Voilà un peu mon histoire maman. Vraiment lelo mama reine na pamboli nzambe mingi parce que ayoki ba prière nanga mama reine makambo nyoso jalogi ayebisanga yango te et puis na yeba pe ya mote mais j'ai remarqué que rien ne va azo sala mongo na kate or que azo chema ndeko na ye. Moi j'ai pensé que azale ko ya papa na ye monika papa mukolo moi je peux comprendre quoi mais na yeba kiti ezaki na niveau na forma
mama ren merci na bakose na yo, na soutien na yo, na prière na yo. Le ombay la raison nanzela, c'est ce qui est intéressant pour moi. Alors, yong depuis sa bakose mama ren. Je crois qu'il y a en Belgique aussi, tout ça, bah, que bédouin, oh, wa penaeli, bah, ça ma situation, oh, yo. Mais là, pour sunga en tout cas. Na kolobaka kake, merci nanzande, et puis merci na mama ren. Et aussi merci na Jean, parce que le lo azungi nanzela, pour nato, koba ensemble, naba nabiso onko la pesibiso. Mama marraine. En tout cas, nakumba couple langa Jean, na madame nanga, tu pesio merci na nengo ilibiso na ba conseil le couple ozukinya. Papa na swai bienvenue ndop nanga, umuni si anda na fandaka. Na lainga imoko na bana na na faina na awar. Oui, Namonine, bravo, une très belle maison, mais bon, dommage que aux enfants na yongo na bana mobile azate, c'est bon, ils a mkamanzambe, mais c'est une belle maison, j'ai aimé en tout cas, bravo. Merci beaucoup papa nanga na sipeli, merci vraiment de tout cœur. Alors, les temps que Wiloko est allé chauffer, seconde, je crois que au Koui Koubit la maso la yo. Et en plus, na bosania, depuis tout seul, là, depuis les bandes, na yo comme on a été, hein. Manapisi yo comme on a là, et ça Antoine, mais yo, on a pessinga idée. Hein, papa? Ok, y a pas de problème. Na prometa ki yo que na opesa yo histoire vinanga. Na ba ya liboso na s'excuser, na pese yo comme on a ngate. Bon, comment on a bota man opena preno ba parola pesan la yo comme on a za code. Mais comme on est bon là, tellement que na poto wibikaka magamoto kutana na yango, but le bahmo bengai fwa kumput. Donc, sogi o le kuma Claude en tout cas monta binga ite. Mais fwa kumput nde, yangone na eba inawo. Yangomonin à l'époque bam yese basé kon balai fwa kumput. Ah bon? Ah, mais fwa kumput wana me lubine quand même. Ah, merde. Bon, ubika la ya tema ba congolais, hein? Donc c'est-à-dire que mon tout a kufana poto. Eh, papa. Do you proni minuga ke bapiso kumbo mabene wana ponani? Ah, merde. Ibos kono sani. Iza komo ba masala pisi ba la pisi yo ba binga o fakum puto o sani ni nanjima okaga itikana bongo. Alors ce qui o lingo bien lai binga lai fakum puto, ça me gêne pas. OK papa na OK. Alors, histoire na lai zali que na poto ça fait plus de na koloba na 50 ans en poto. En France précisément. Mais bien sûr à l'époque tu vois qui vraiment les kamako ko peba pale o ko zobandako ko se installé vraiment awa na mutu za rapelate biso ça l'a dit que oye au salaba au sala vie ambiance moko kena Kinshasa no ki salaba tapage babilamba donc on a vraiment histoire ko nazanga mote en fait ils avaient normal ça un petit peu en appali baza ou là et tout on a mon château rouge tout 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 ma solo de zebeli alors là puis nazana kana donc il est là où on a s'est trouvé sandaku dans une moi cité parce que la ligne pour à telle époque non ça la vie dans la quantité mais là je dans une cour de guetter ma casse. Ah papa vraiment siku to basku ni bo siku ora swa puzanda kutura la squat. Oui petite sœur nama molobani. Alors, Rajbanda, et mon Sakens, et mon presque pour News Wezuia, et mon Matanga, ba Frick, ba Bingsio, qui a fait mon gabo, ou Radika Bongo. Mais, Nazana, ba valise na bila, mona kama na mo, et mon Tigam Poma, na Tigana ba master, et mon Bindu Kizama, pla mo bitsi ka ningwana. Donc, voilà un peu, un bof, c'est ça, vina mai quoi. Donc, le haut, Nazana, le mote, Nazapena, na musalate, a je combe mon kuru mo pena qui nous salezate. Ce qui fait que tout devient compliqué. Donc, yomu nazala nanzela, donc moi senga ba master ou depenenga, o ba ibinga ka ba ma depenanga et voilà un peu ma vie quoi. Donc ora nanga na kura la alelo, lubikuna sentence na matanga, na mafeti, na place moka to kutra itu tu melito kabri mama kopo na master ba pelenga et voilà un peu ma situation. Donc yangon li onaza ni moi si ni moana ni palais donc bon. Avenir kana bo nzambe quoi. Voilà c'est na vai, voilà. Ah, papa. Histoire vino na yoma bimakais. En tout cas, ça ringa bien ti. Tamo zuruba. Na kansi murai vraiment.
Amona niko na la Congolais a passé ba moment difficile bona poto yesa na mapasi so na kansi ba hiver ne beta biso awa de so zanda kute comment vous faites na éviter quoi. Nebo na urbanin. Le reste cause nzamba ebia donc le reste nzamba ebi. Bien sûr, ma sœur. Donc, le reste, quand Zambaïbi n'est qu'à l'Obiwana. Là, personnellement, je ne sais plus quoi faire. Donc, voilà. Donc, Nazar sans espoir, sans domicile fixe, sans aglaise. Donc, c'est compliqué. Mais, à vrai dire, na tcha sous souci na ngote. Parce que, nok va pas m'battre la tête souci. Et vous chez le moté, quoi. Donc, voilà de ma position. Nazar la newana, et j'attends peut-être ma mort. Voilà, quoi. Te papa korbabote okufate vina yo ezana maboko nzambe ata luzangi qui se donne. Merci beaucoup petite sœur. Comme ça les restes de l'histoire to betamo soto dami. OK, c'est bon alors. Naki comme cette table na namba ki sœur. fumbwa et puis na profiter na ba semoule et après on continue notre débat, d'accord? D'accord ma sœur. RDC eluka makasi. Ata yo moko ata baza mutuma makasi yango oteri pena film etina suka oza même pas abonné. Abonne-toi s'il te plaît yaya ou ratete lokola bandeko mosusu na Afrique akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakata akolela akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakata mboka pe bakolela réalité na biso tolobela yango. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight. Hé, les gars, je vous donne l'ordre et vous allez l'exécuter. Mon Congo, ma terre, un pays si riche, mais où la pauvreté règne. Pourquoi tout ce potentiel est-il gaspillé? Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas rêver d'un avenir meilleur? Congo, je ne t'abandonnerai pas. Je trouverai un moyen de t'élever. Je le promets. Réalité Nabisso, Shenaba congolais. La première œuvre de science-fiction cinématographique congolaise. La sortie officielle de ce film est prévue le 30 mars 2025 à 21h, heure de Paris. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne pas rater ce que nous préparons pour la République démocratique du Congo dans l'avenir.